Oui. Nisema hata mna nipiga sana. Oui, sema. Jemu foto njinyi moyi. Menu bayani kiji bosh. Ndikuwa pitala mwabeo. Ndikuwa pitala jenye. Oui. Nisema hata mna nipiga sana. Oui, sema. Jemu foto njinyi moyi. Menu bayani kiji bosh. Ndikuwa pitala mwabeo. Ndikuwa pitala jenye. Moto yambeleshe de TV mafuta sika nzamba mona papa mbolela ngai bino bisika besoin bino bandeko. Et les amis, pas c'est ça la motema au monde mambo les gars mboka na biso, mais il y a des gens quand même qui sont indifférents. Yango dans le baki na ça l'émission au quand même pour nous sur la peuple congolais bandeko na ngai. Et vraiment to sungana et aux amala mingi parce que Congo eza ba congolais. Mboka na eza biso tout congolais azana droit aux na liberté na mboka na ye ozala moluba ozala mokongo ozala ekolo nini oyo ozali ozala droit kovanda na contre nyonso oyo sepeli na sud na nord na est na west partout na Congo. Ndeko mwasi oyo bozomona bandeko na nga azolela azoko expliquer comment est-ce que batumbi mobali na ye pe babetaki ye moko babetaki bandeko bozoka ngo na sango. YouTube permettra violence te moyen to tcha ba image wana eza te. Mwana mwasi tondima ete ke aobika mwana mwasi tondima ete ke aobika ngata natali video na semaine passée na lobika pe a son âme nga kanisa kutu bakangi na adultère tellement na mona video nde bazobeta mobali na oka bia tamsu bakangi bango na ekobo abala peut-être et puis voilà ba psinga te bandeko affaire Malemba Nkulu. Certainement vous êtes au courant il y a bitumba guerre civile oyo bimaki na Malemba Nkulu eza na Owele voilà et eza pasi bandeko pe mawa. Qu'est-ce qui s'est passé na frontière? Je crois entre Kasai na Mboko Nene. Mboko Nene. Bon, la frontière, je crois, Kasai na Katanga. Kasumbalesa, je crois, entre Katanga na Nene. Sur la Bosante, parce que balobi na frontière. Et bakuta ki motard moko ya kokufa. Katangi moko za ya motard ya kokufa. Certainement, ba brigand ba brutalisaki po ba yiba e moto. Toyebi biloko wana na Congo eza trop et eza partout. Récemment na Kinshasa toyebi mambo lekaki. Et sur affaire ya ba kidnapper tout ça bana moto ebele babomi bango banyokwami. Au fait na kin karaté partout na ba Congo na Mwanda j'avais des images na ngam na sala ba émission pour na Mwanda bien que bataille banda rozala te. Bandeko bakatange tango bamoni ndengo wana basiliki balobi que non bato babomi motard wana ezaka baluba. Mais qu'est-ce qui prouve que eza baluba? Qu'est-ce qui prouve que ezali baluba bato babomi motard? Siliki balobi que non il faut basala vengeance. Parce que vengeance ango ole ezala ta bomona moto asalaki bongo qu'est-ce que po se venger? Parce que bomona ki moto asalaki bandeko bango bamoni moto asali te mbala moko kaka balobi que non baluba.
et balubo bakwela ili babeza mwana mwasi bozomona mobali na ye na batu misusu na bana ya mike s'il vous plaît tant na bano bino bana mike bana ya mike malheureusement YouTube a permettre la violence c'était les amis so bomoni video nde ba beta mwana mwasi bozomona na bitondi mete ka obika j'ai la vidéo avec moi babeta ye na bana mibali bambinga mibali babeta ka mwana mwano bozomona ya mwana muke batika ye bolumbu nkuba batike mutakala bakamoli ye mabele la fille azoganga ya mawana ya passe ezaki pendant qu'elle criait là il y avait des gens tout autour qui filmaient et na suka nango vous savez ce qu'ils ont fait bafungoli makolo bakoti mbandi biyokanga na lobi mbandi bambu nzete nzeta molai parce que mbandi eza kamwa tige ko batumbelaka kamundele bakoti se bambu tala nzete molai ba rebelle kutu na Goma na pardon na este so après avoir violé mwana mwasi ta mosusu batikaka ye ou soit batubi ye banzete ka nde ba rebelle basala bango babeti nkuba. Donc si c'était pas en plein jour so ezalaki en plein jour te bato babande kofilme naza sire certain banga baviole po baketi na niveau bakamoli ye mabele et vous sentez la haine ti baosala eloko wana mais tokoki makambo te. Je me suis dit mais c'est quoi ça, c'est quoi ça tant bakotisi nzeta à perdre connaissance asali crise nzambe ka moto apermetaki yango eleka bongo po épargner vie ya mwana mwasi po baninga baboma ye ya kotala et de l'autre côté mobali na ye babeta mwana mobali wana bandeko asanglote babeti azokima babeti ye tina suka nango bandeko batie ye moto baotumba moto makasi esili na nzoto otala bango kaka neti zoba mwa kokima eza te mwa se défendre eza te so ezotanga miyo ezotanga e pandaka azozika baozwa bilamba baotya azika bien apela bien. Ah, soyez maudits. Mais ce qui est vrai, Nzambo akela mutu. La vie humaine est sacrée. Bato basali maamboyo. En tout cas, ils en auront pour leur compte. Bandeko ya mabe kolekezake na ba bébé s'il vous plaît. Qu'est-ce que les bébés ont fait? Chikolo ozo sanga pasi pezo kamusanga zake. Koyoka réaction ya bato. Sérieux bomona wapi na mokili nini? Que soki bato bazoko se comporter mabe fo boma bango exista wapi ezala wapi balobi ke baluba bao se comporter mabe bazovanda na mboka batu mboka batu banani Kongo za ba Congolais nyonso bao se comporter mabe yango wana babizaleli na bango mabe wana. OK, admettons to peto lobake motard wana baluba batu babomaki nde bazoloba bien que preuve moko ezate nde fo ke no boma baluba et puis oleza la ta moto asalaki bongo nde babomi ça peut se comprendre bien que ça peut ka mabe mais ba innocent bato ba ebi ni moto ni makolo ya makambo. Mais après avoir koyoka bango mo bakatange na ba image ebele ya kala ya sika on a compris que ça rien à voir eza haine ou ezalaka déjà bandakala. Les amis, je suis Kasai. Kasai ezali parti à RDC. Kasai ezali na kati ya RDC. Et Kasai nyonso aza Congolais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Politique kabola biso te. Toza bandeko biso nyonso. Mutu na mutu aza na droit ya vivre. Lokola citoyen nyonso na mboka. Likambo nini, problème nini. Chacun libre, ya Rosala Moto, ya FCC, ya IDP, tout ce qu'il veut. Mais tu pour ça, s'il vous plaît. Tout ça na bo moto, oka humanisme si la o na mituni o ba oboma batu ou bien banyama. Bande onangaye, pas jusqu'à ce niveau. S'il vous plaît, to longola ba haine oyo likambo nini. Na yoki ba nini ba
discours to pe ba intervention ba vidéo na landi ba vidéo miso bande comme so katange bazolo bake baluba ka bato bazo bénéficier na bozwi ya Congo parmi bato basali ba désordre baluba bato bazo bénéficier na bozwi ya Congo école nyonso baza na droit pour anika baluba mais ça n'a pas de sens. Donc tout ça pourquoi? Parce que mutu aza na pouvoir asa muluba. Mais attendez, siko bangalo baleka bayebi nayebi te Rwanda baleka babikolo misusu baleka Rwanda kutu bosala bango ata boye te siko bandeko na bino moko. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais non, attendez, tous à bateau sont censés quand même. C'est pas bon. To bala na raté. Muluba na muyombe mukongo na katange na mulu to bala na raté. Pour ani boye. Pourquoi to kabola Congo après boye rolobake? Mboka ba rebelle bazui. Mboka ba rebelle basali boye. Mais soki bino mo ba congolais, vous êtes incapable de vous aimer pour défendre votre pays. Ba rebelle baroya ko mboka tendene. Et ba rebelle en bazo ko mboka en collaboration avec banane na ba congolais. Place bo mona que non, en tout cas ba congolais vraiment tu as un problème très sérieux na mitou. Tu as un très sérieux problème na mitou. Très sérieux problème na mitou. En tout cas, nzamba sunga biso maele fungwa mabiso vraiment to bongisa boyete. Boyete, baluba baso se comporter mabe. Donc il faut boma bango lokola ba se comporter mabe ya solo wana, il faut boma baluba pour se comporter mabe. Bandeko, message ezaki juste pour na websa congolais nyonso ke. Nous sommes frères et sœurs, politique et kabola bisote. Tokozala na ba divergence, eza normal, eza naturel. Mais toko mantina niveau reçoit na minute to père obomana. Vraiment un tribal au doit cesser. Moi je me disais il faut gouverner l'état ya mboka ameka ko renforcer ba loi sur ba tribalisme parce que ali rekendele ya mabe. Bayoki oye muluba ye muyombe ye boye on doit arrêter parce que yangona de imaginez-vous bakoma obenga baluba batriba babenga bataliban. Taliban veut dire terroriste et un terroriste c'est une personne à abattre. Comment l'État peut permettre loko et puis les gens sont à l'aise parce qu'ils peuvent la bangote. On appelle le louba les talibans. Pourquoi appeler le louba les talibans? Ils sont talibans sur base de quoi? Balouba depuis que ba terroriste. Mais attendez, tous à bateau. Tous à la bateau. Mboko on a évité vraiment que le Seigneur nous aide. Félix Akaboli Mboka. Mais n'importe quoi. Balouba toebi munana ngwa éviter que muluba za mutalo lendo muluba za orgue ekolo ne ekolo na ba réalité nango batona bato bazana ba ndenge na bango soki baluba lelo oyo quelque baluba bazoko d'audacité ko lever ya ko seton ko loba ke pouvoir na biso baluba ndelinge loba ke Félix mutatinda ka bango bosi bo mona Félix asala discours alobi ke non biso baluba tozu pouvoir na biso ya baluba. Mais il faut être malade. Ce qu'il fallait Félix a comme omniscient, omniprésent, omnipotent atambola na bandaku se présenter na bandaku ya ba congolais nyonso to pe ya baluba nyonso atambola na ba poche na bango na mitema na bango pona oyebisa bango nini kosala te ou bien mon homme to na éducation na mokili oyo il est chef de l'état au ça la part il y a part des choses tous à la même pe na bomoto te ka po bolingi mutu te faut bon osala ba n'importe quoi kolo ba n'importe quoi na kombo na ye ke makamnyo so mabezo lega na Congo eza Félix. Vraiment na habité tous à maïle bandeko botala discours ya Moïse Katumbi bandeko na ngai ya mami ngeza pasi et malgré que discours à Moïse na olobela rango a inciter population à haine na malemankulu na otiela bino yango peut-être na ba image mosusu tolinga juste to tia image ande on a biso mwasi azolela mpona mobali na ye na vie na ye mais nzambe épargne toza na bomotoko toza na mawa pas jusqu'à ce niveau, pas jusque là les amis. Abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta, c'est qu'a fait large diffusion, commentez, likez, partagez. On est là plus pour conseiller. Merci. De bonnes choses à vous. Au revoir.
Nisema. Nisema hata mna nikika sai. Oui, sema. Chemu foto njinyi moyo. Manu bayani kiji bosh. Ndikuwa hospitali mwabeo. Ndikuwa hospitali generali. Nisema. Nisema hata mna nikika sai. Oui, sema. Chemu foto njinyi moyo. Manu bayani kiji bosh. Ndikuwa hospitali mwabeo. Ndikuwa hospitali generali.